Katina maboko na yonkolo na yeko mi pesa motema benzoto tambulisanga naje lanayo pretenda longa etumba makasi Katina. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même. Ça va? Il y a un problème. Je m'ennuie seul, je suis quoi. Fatigué, on a bien. Nous allons nous casser dans le salon. Dans le salon? Pourquoi dans le salon? Tu n'as pas de raison, ma vie? Dis-le, n'est pas là, en plus, au côté de Tokiti. Comme les chambre. Ceux qui disent le vazate, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi les côtés de la position de la pièce? Je n'ai pas de position, qu'est-ce que ça fait? Ils habillantés parce que nous avons ensemble. Ils habillantés parce que nous avons ensemble. Okay. Oui. En fait, je peux me mettre ici ou je me... Non, pas ici. Ok, bouge un peu. Vas-y, bouge un peu. Non. Vas-y, bouge un peu. Non, s'il te plaît, bouge un peu. Oui, c'est bon. Mais, oui, non, bien. Tu trouves bien les bandes tous Non, ce n'est pas important avec Malibanda. Les amas sont toujours au sol, dans les bandes en plein air, ce n'est pas très bon. Pardon, vas-y. Sois très bref, pardon. Ok, je vais être bref, comme tu l'as dit. Tu n'es pas une petite fille, aux amours colo. Et pendant tout ce temps, on a vendu avec tout ce que je t'ai fait comme signe. Nazo me poser des questions, pourquoi tu ne veux pas comprendre ce que je veux. Et tu es une fille très bien. Et à chaque fois quand je vois ce qui se passe dans le couple na Yona, Mobile na Ochilov, moi ça me brise le cœur. Ok, ça ne me plaît pas vraiment. Fanny, il y a un bon bout de temps que je ressens des sentiments pour toi. Ok, j'éprouve des sentiments pour toi, je ressens des choses pour toi. J'ai essayé de masquer en gros, de bomba en gros. Par rapport à la statue aux anneaux. Mais là, je peux te dire la vérité, c'est plus fort que moi. Je ne peux plus continuer à garder ça. Je ne peux plus continuer à garder ça pour moi. Merci, tu peux me laisser sexe. Tu as compris ce que je te dis? Pour le moment, laisse passer. Fanny. Je n'ai pas envie de crier. Parce que il faut dire Zana Oyo Kanga Ezaliante. En plus, on a une chambre. Et maintenant, tu vas crier par rapport à quoi? Parce que ma caméra, le baiser, ma caméra, comme on a remarqué, c'est comme si. C'est comme si le tout est bien. Non, si, c'est normal. Le problème, il y a mon tout, ils ont dit, mais mon tout, ils ont un problème, ils ont une maladie. Ils changeaient forme de maladie. C'est de l'amour que je ressens. Donc, tu es sérieux, c'est ça? Je suis très sérieux. Hey, ne me touche pas! Fille, tu peux me toucher. Ok. Sors de ma chambre. Sors! Hey! Mon vieux, tu vois, je vais bengi rapidement un téléphone pour que Naya te solo là parce que Makambo n'a prendre ça vraiment sérieux. Et aux sous camarade, il y a grand frère karaté, mais pour moi, tu es vraiment un grand frère. Par rapport à tout ce que tu as fait pour moi, Olingo là, qui on dirait, on dit ma tout est petit frère Mastana. Et de mon côté, na cause à l'ingraté, na luka que na zong c'est là ma baie par rapport à tout ce que tu fais pour moi. Et j'ai une copine.
En tout cas, je ne comprends vraiment bien. Mais ce qui est sûr, je pas copine. Par hasard, quand je vois photo, une photo de Madame Mimi. Bon, c'est normal. Tout le monde sœur, vieux, momia vieux. Momia vieux. Et quand je suis copine, je ne suis pas copine. Alors, c'est quoi le monde de photo et après? Oui, dans la photo, je suis il a fiancé, il a voyagé. Ah, je dis c'est trouble dans la relation. Trouble? Trouble dans la relation. Il a apprendre que la fille, Madame Mimi, a qui est fiancée, donc frère n'a pas l'église. Avec les frères, on a nos soins, on a soin de la famille, au lieu de même voir même la classe. On attend ici fiancé, un frère n'a pas fiancé, vraiment fiancé. Et comme si on habitait, Dieu vient de te faire l'autre fois. S'il te plaît, je ne sais pas, je vais contredire, mais je vais contredire parce que la fille, moi, si on a Mimi, ça fait 3 ans à sa mobilité. Oui, mon vieux. S'il te plaît. Après, si on a des détails vieux, je te dis. Peut-être, à Roberto, histoire à lui passer à ça, mon tour. Non, oui, à l'objet frère, on a coûté à l'hôpital, à Bella et tout. Donc, c'est une histoire récente. C'est une histoire récente. Dans ton cas, si tu as pour commettre un kill, tu as début, tu es sérieux? Je te jure, mon vieux, est-ce que tu ça? Tu es sérieux parce que on est. Attends, tu as dit mère, maman, madame Mimi, maman, c'est gâté. Papa, papa, modéro. Oui, donc effectivement, c'est elle. Alors, vraiment qu'ils aillent prendre un hôpital et tout, à malade. Il y a un souci parce que moi, si comme moi, c'est 3 ans, puis on va aller par contre. Ce qui est long à la zone à Kingawa, et ça pour Nabana, moi, c'est-à-dire, na Sénaki na famille, une bonne femme na Kinshasa. Na bala moi si o aza mboka o yangai. Oui. Parce que Nairobi basi baza ndenge na ndenge alors kokuta na mwana mwasi wana na makambo zo bisanga ezo correspondre vraiment te mais nayebi yo na nzela losambo oza moto a vérité tika mekano ko vérifier pe na mekano comprendre puis so tout le monde côté te menga comme ma même copine na ko ya PCO pe ba preuve au monde vraiment que c'est elle. D'ailleurs, bon, bana, sola, sous tes blancs, mabo. Et puis, donc, il est qui n'a pas. Vous avez bien, on a béqué dans le tika, on a ma bête, dans le danger, tes places sur ma bézanie. Oh, niveau le couteau. Il y a une photo, il y a Mimi et pas copine. Oui, je te jure, vieux. Ce coup, t'aimes bien, ma copine, on a dit, ah, bah, on va aller, bazaki, bah, choriste de l'église. N'est-ce que Mimi, Azaki, n'a. Voilà que des accords fiancés. Azaki m'a fiancé, berger, n'a bango, église. Berger, ceux qui. Après, c'est un peu mon aise. Berger Daniel. Elle est vraiment fiancée. Quand on est donc, à tika qui est caractère, on a qui est comme la poteau, raison pour laquelle la boire qui est habite, a des mieux la poteau. Et puis, on explique, tu mets tout dans le dos au bout des gailles. Non, on se commissariat. Ah bon? Et donc, même quand je t'expliquais, tu ne comprenais rien. Eh, fini. Quand c'est qu'il a vendu ça là-bas, ah bon? Eh, fini, la lamba fnanda koyolia. Fini. On va bani. Na moni la position ma paix. Na botolo la ngala lo bati pour no bango. Sérieux, tu m'étonnes? Eh, sérieux, tu m'étonnes. Et là. Yo on a très bien. Yo on monde a la position à ma paix. Tout le monde a la position à ma n'oublie pas. Je suis le frère Adjilov. Nava nandako na koli nandako. Donc tu peux me voir avec Fali. Pourquoi interpréter les choses? Si quand faut mon kabola, moi si mon pour koli nandako. Mais qui t'a dit qu'on a tout kaboli? Qui t'a dit qu'on a kaboli moi si mon? Fais très attention. Très attention. Je vais te dire une chose. Yoka. Après ce gang a fini, yo c'est l'autre côté nandako fini. Fini c'est l'autre côté nandako yo. Oza nani nandako. Bon, OK, je vais te dire une chose. D'accord, je vais te dire mon signe. Mais j'ai un travail, j'ai un chez moi. Tu dois me respecter. Je ne veux plus jamais. Fini, quand c'est respect pas la garde fini. Et ça me parle, on se souka. Et bon, oh, Gadette. Madame, je ne sais pas. Elle là, madame. C'est quoi? Maman, excusez-moi, maman. Excusez-moi. Et toi, Gadette, c'est quoi? Ferme ta bouche. Allez. C'est quoi?
Mais maman, comment ça nganga muto tonu kuinjela na balabala bantu basa kuyoka na loa chez moi bantu basa kusona vinya bako toi Fini yote mdolo. fais comprendre que Fini yote mdolo ba yote ah mdolo. non respect Kaneta a aussi voix les boss na Ya fini mdolo ba te. Vous êtes très impoli. Fini lo ba. Très impoli vraiment. ya te yo ndesko ba be mo Dans le zolo ba nga ya te ndire moninga no. oyoka moyoka Tango moni présence na nga na mobali na nga. Okoza na komi kitisa te. Quel comportement. apesi na kanda yo fini yo na nzela nga fini na la kiso na la kiso na nzela na nga yo ka ko sa kare na nga zela nga ba ko to linga la boya mon Dieu mais c'est quoi ça quelle bêtise ça c'est ça hein ici chez moi dans ma maison respecter même pas mobile na nga. Ah bon Voilà sale conduite. Ya nanga pardon. Ba boko la biso bo attention. Ya nanga. Ba luba. Il faut ba ko respecter o aza mobali nanga azua yo lokola mwana na ye abokola oti okoli. Ya na boyité. Yo mo yeba rapport na opeso apona vini. Ya na kena okuta vini position nini na fani na katanda. Na yebi. Siko lelo vini oya akele nga lo na yebi yango. Pardon papa lingisama. On a la fandi na sale lote yenda ye ko ganjela ngai. Na tumboli te ata ye apesi okanda. Kanda ngo bomba ngo ekomela biso ne ba parents. To yebi eloko ni to ko sala. Ceux qui mabe ezali to bongisi. Ceux qui pe akobongisa ezate to panzani kaka. Mabe zawa. Hein? Yebi sanga. Et vous croyez comment vous êtes chez vous? Le moindre exemple, je peux vous chasser vous dès tout de suite. Ok? C'est pour mes enfants, c'est pas pour vous. Attention, c'est pas pour vous. Chez moi dans ma maison. Et nous vous attendez à honte à mon côté, nous attendez à honte à tout. Nous avons il y a pas de saleté. Il y a pas un chiffre, pas d'humain. Vivi. Chasser tous. Vini. So nazaki maman mabe. To tato azawa. So azaki tata mabe. Au niveau du docteur. Lelo ba para na yo. Ba koma obeta to. Nga mama na vini. Nga tata na vini. Nga noko vini. Tango biso to bokola kayo. O to lokota kiyo. Ba parents na bazaki wapi nazwaki yo kwa mwana nga nabimisaki yo boya mapasa bino na G-Love na buku alopango ya tata oyo atia yo tata oyo soki lelo akufi ntango bazokotisa te nakufa potela na babie uzwa babango lutikela lusala vie yo nde kolo biloko nyonso yo kufa liboso na kutika po eza makambo na bango pourquoi kokota makambo nazopesa exemple ti exemple na yo mokolo ye kolo biloko nyonso héritage nyonso biloko eza ya yo nga nde mwasi yo ozalaki na 30% nga na 70%. Tosangisi yango 100% nyonso ekomi ya yo yango nalobaka yo noza numéro 1 moto ya train yo nozokumba biso ozodirige biso lelo so moto ya train ekwei oyo bana na nsima bawagon etambola ndenge nini mais lokolo olakisaki biso nzela moto oke okweya bawagon eyeba kotambola nalobi na sens nini ke lelo soki yo oza te o avocat no aye ntango azotanga aotanga nombre ya bana 4 mpo tozwa cadette mpe totia ye akoma mwana biso to baona bakamela héritage 4 personnes te babima tozwi Vini tozwi G-Love tozwi Sifa tozwi cadette soko makambo Vini asali epa ndeko na mobali nde Vini akoki kosala ngo Maman, pardon, sérieusement, là vous commencez à déborder.
Ah bon? Permettez-moi de le dire maintenant. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. Je ne refuse pas. Boyambanga nanda kunabino, boko la nanda kunabino, nanda kunabino, que ce n'est pas un problème. Et ça parcours mutuale kaka. Ce n'est pas que beaucoup m'a chanter yango partout. Tout le monde sache que bon hébergement la carte d'abord, c'est pas normal. Quartier yo. Et puis vous permettez à ce que Cadette m'écrit dessus, on va nous bannir pour un commentaire. Ngana si Cadette. Qu'est-ce que vous voulez? Vini bayeba kiyo. Bayebaki ozamu na mobali na ça parcours maman et ça parcours ce n'est pas à répéter ça à tout moment et ça parcours dans les à tout moment. Qu'est-ce que vous voulez? Ah d'accord, j'ai un métier, j'ai un travail, je travaille. Si vous voulez, on peut s'en liste, il y a tout ce que vous avez fait quand j'étais enfant. Je vais vous remettre. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ya yo taza yo te. Ya yo taza yo te. Maman. On ne voyait comme quand quand il était petit, c'est toi qui me disais chaque chose. Tu me dis chaque chose. Toi, papa, toujours le roulage à tata, toujours le roulage à maman. Tout moi parce qu'il est pauvre. Et le jour que Mouton avait acheté le parcelle, la somme de l'orange, et c'est toi qui m'avais dit, Mouton, mais non, il faut que tu aies encore venir. Tu tiens venu dans le bouc, toujours qu'on peut y venir, tout tient. Et le jour, nous avons soumis la barre dans un tout cas, où il y a Djelo, où il y a un chiffre, et c'est toi qui as dit que non, papa, il faut que soumis la payer. Aujourd'hui, tu avais ça. Nous sommes au haut. Dieu et moi. Nous sommes où? Moi, je suis en train de me faire le monde. Ok. Ok. Moto, jamais mutu moko akoza likolo ya moto. Ah bon? Vini. Mutu moko akoza likolo ya moto. Toi, Vini. Vini o ayaki. Toi. Donc on a beaucoup lié. Azaki o kwa ndeke. Vini. Vini. Vini, aza kusonga wona kusokupeta isiko. Vini. Vini. Nzambe penda abusa na maboya yetu. Aya Vini. Modelo tisi kote nazo kamwa na ba kaka miyunda ko sala acte ya boy. Sikoyo kana to moni na pasa, Mwana mabele, natona ki mwaninga na ngabo wana na seso kozo kita mwana mabele mko ya lima ko songa tango. Yo reba, ono tindoto. Mawa. Mimi ndenge ya wana. Bibo bali bongo $5,000 ezo yo kanga na ndako wana. Pepe. Tikabwe. Nakana ndako na $5,000. Mama vie. $5,000. Mama vie. Yango wana na edisi ofi kaka ndengo bivi wana beto benda makanisi to sala nini kwa na toki tout ça la barre bale tout ça la barre écoute ça quand na yebi tete abanaka bena kiosque tala le nda komba na ba flat tout ça la barre kasi tete wana oui on peut se dire bien oui tete ta zo sala kiosque na wana il a c'est mon mérité amelaka na moi zo tia le colonel frère le colonel embrayage azo raisonner lo bilo lo kwa na zo sala bolobi na sala zo teke la bateau yo basekeli komela masanga bongo yo moko ba compagnie Brasicole ne kombo na yo Brasicole modelo ona ngai na moni to sala dépôt ya ciment on bato mikoro na kisasa mbongo pe ko tonga banda kwa bato tonga ndako na kisasa otala te poso ko bina ngana nani ngana kende na bulaki ide amona kende ta tiriki yango nana kende tiriki ngai na kende tiriki kulo balbala français bongo guli molingi yango na yebi yango te ye molingi na yebi te monda ya bi guli molingi ngala tongi sele molingi nayo bongo mabe komeka te mundela kozombongo nyonso pa to tikali piaka to sala ba alomanga bo makamna bale ko nani mokundu na modelo likambo nini boye ko na to maloma kamute na nzelo so bana makamna bale bana mo kena bale wapi bana mo kena wapi ko ni boye ko ikoma tena moto na yo ngoma tena alo bana mo masolo dai ko ndika mana tiki ko pela lingina ngango te po na ko so ko luka pena mbongo na kati na solo ko to pe mbongo to pe banda ko to tuni abi a uti tiki o ti frate
kende kaka na Kongo awa. Pona nini? Soko beso ba zamba kaka na kati na nini awa. Zamba kaka awa. Osali ferme. Eh? Otumi makala. Oye na ngo teki. Zanola ye wana. Zanola zako bina kwasa. Mwana zaka kukala we. Ya koma ko kende. Ase tala motuka monene. Zanola teka makala na yawa. Tala mbongo na saki. Il y a un complexe, na matavion na kene na peke na likambolini yango na baki no banga ali boniko mona chose est tombée dans Janora tout ça la barre. Allô oh Nicole de Bombi maman na Gloria Nicole Bengo boni oyali bien mode tata leki na yo modelo atideli ombote obideli sur la 5 militaire ah ya biso awa otina mbongo bana nani modelo yo obesa modelo mbongo $30 nato benga yo kata na ebi yo moto bengi ya kata nano ezalaki $10 modelo yaka nano boni nani Nabia Lina Mayombo azaka na mais sanga fa voyager au Japon toi que en Chine na habité so azaka ngai fallait nazo abiloko on n'est pas Brita Sadi na bienvenue Masoudi mais fa basala moi agence Zebele ata Lambert de na ko na moi Lambert ezaka bien yo sala ngo bongo ezaka bien et ça bien makasi. Ça va. Là, c'est la leloka à Tolobi. Mimi. Neto de noir. Non, ngana koya to kende na yo wapi Mimi. Pesanga explication, s'il te plaît. Mimi boni boye ko ya. Non, ngana ndekolote. Oya ngande ko makila nga yona na hôpital. Mimi, non, yoko bayeba ke moi mobali moko oyo a sacrifier vie na ye, a sacrifier famille na ye. Tala, omoni nzambe na lola o punir yo. Mimi ngana grand frère na toi. C'est pendant que l'hôpital a bota biso ka biso mi balé. Tokyo si ça m'a nyoso no hôpital kuna mimi. Tokyo si ça m'a nyoso. Na lobi na so. Bonjour. Comment vous êtes ingrate? Bonjour. Bonjour chérie. Chérie, s'il te plaît, pardon vraiment. Non, si seulement on a nana miette. Bonjour ma chérie. Tellement nouvelle à Bessinga Desco et salinga moi. Pardon, s'il te plaît, chérie. Nazoya na déjà. Mais fan ça mon truc hein. Que avant na déjà pressé, ça bana déjà kokile. Tout que kasina ketika outi. Chérie, nazoya na tie déjà ma camion surtout kuna. Mais tozo bi masiro tout à l'heure. Na umela Bonjour, mais ça dit. Tena zo umela tena obi maintenant tiki na coin na liboso a. Liboso a. OK, tiga kala. Boy na. Ah, chérie. Je la carte. Ouais, je la carte à $5. OK, d'accord na yo. OK. Boni boy. On complexe na nina mo pembe. To sur la parfait. Té, lo ba na se pembe to sur la parfait yango longo liyo. On to bomela nga yana po ya va na flat, mi yo complexé. Senga pembe. Mais mimi na bisio. Ce grand frère nanga zui likambu. Mimi. Ce grand frère nanga ndeni na kuza mungu pona ya hôpital. Je t'assure ta. Oye hôpital waza. Dieu. Oye bi. Pesanga hôpital. Ngana ya pa mu. Moni o. Na ye kututé. No ya. Naïbesio, non, ya, je vais revenir. Si tu m'appelles pas pour l'hôpital, Mimi, non, ya, non, na été. D'abord de me comprendre s'il te plaît. Venez, je suis mariée. Arrêtez à ressasser l'amour jusqu'à quand? Hein? Pardon, je t'en prie. Venez, je t'en prie. Fanny, quand tu me parles à Likambu, à mariage, tu es mariée, je n'ai pas refusé. Mais on s'est marié pour nous vivre heureuse dans le mariage. Est-ce que toi tu es heureuse? Mais je suis heureuse. Mais non, Fanny, non, arrête de faire semblant comme si on a... Et regarde-moi Fanny.
Image aux pesa là, extérieur, ce n'est pas ce que tu vis intérieurement. Tu ne peux pas me tromper. Vini, arrête de faire ça. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Essaie de nous comprendre. Attends, s'il te plaît. Tu me rends folle, je suis une femme mariée. Fanny, est-ce que tu peux me comprendre ce que je t'ai demandé, Fanny? Moi, je vais je vais te donner de la vie. Fanny, tu ne vis pas, tu existes. Osa, moi, c'est faux. Pour moi, c'est qu'il faut sentir amour, Fanny. S'il te plaît, aide-moi de comprendre. Je suis une femme, moi. Tu es une femme, je n'ai pas refusé. Alors, mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas, tu existes. Fanny, laisse-moi te prouver que je peux te rendre heureuse. Mais je suis heureuse. Tu n'es pas heureuse, Fanny. Je suis Fini, essaie de parler avec Dilo, s'il te plaît. Je suis pas heureuse. Vini. Munganga. Oh. Vini ozanga boye. Maman, on va discuter à propos de Makisi, pratiquement la zone. On discuter na moi ça ndeko na yobe boye. Vini, ozaka boye. Ce que position vous avez qui, ce qui n'a pas été, et nous avons position boye mani boye wa to bokoti na chambre. Non non, on a juste copié cette explication par rapport à ma produit. Ma produit. C'était juste par rapport à ça. Vini, nani mama. Maman, ngana yo nani mama. Ngai. Na yebite soko oyebike, nous a dit docteur na yo. Ngane nazana na tambo na papier duplicateur. Na koiko zo papier duplicateur na komi. Na ke pas chef na bino a signé ba bote de licence. Pour oyo ça les violence. Na moi ça ndeko na état que docteur soi-disant. maman, ça nous Kanga. Yango balobaka. Quand les gens sortis, les crangrias montaient, jouaient au-dessous de la table. Qu'est-ce que ça signifie, à grosso modo? Quand le chat n'est pas là, les souris passent. On a lobby, na onga yo lobby, les andenge monsini. Kokorja ngati. Français oyo zotanga nga yo. Na nyokama na zo français na nga nyoso kitoko na pesa yo. Nga na tikela wa mapi. Vinyo biska tozwa yo. Maman, ils ont un ndenge. Kangambanga. Mais maman, Yo ningi na beta yo na bosa koza bokilo. Nga na betaka. Onina zo papier duplicateur. Te yebisanga. Te na zo papier duplicateur. Mutombo signé. Te loba. Vini, oyebe siko tozwa yo. Lokola siko moi sino akufa. Soki yo loko docteur olekisa ye na bakisa na ki docteur. Yango lungo zo moi ça ndeko na yo. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Eza bongote. Nga pelati ozobela no estomac na oyeba na nga te pona nini. Donc nga na yo perdre ya na nga ka pona fille mo boy. Nga banaka na yebe na ngai. Motema yange bana na nga ko boya fille wana. Obana mo na nga mabe. Ogangi na nga kuna na flat likola fille wana. Pas même une semaine écoute peut ça bande connaît $500. Tiens na motema nazo na motema bien te. Nazo passer nazo ka. Nako ndeba obeta na motema. C'est bon mais la takisiti. Na meko mela kiso na tinaki mono. Pecho na nga metro so ba. Apesa na kiso mo mela meli. N'aurait moi bien mais ce qu'on sera bien. Ce que pas tanga pe na yeba te idée nos années okufana ko apona mimi. Je l'aime beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Ça va. Aya bata pardon. Sola na yi. Zala clair. Te. Zala clair. Naza pe la posa mtaye mat na uti voyage te. Zala clair sola na yi. Na yebi so ka bona na posa perdre pour na ote. On peut ça respecter. Hein? Y'a kuta pio tenga na pia. Non rien. T'as la réponse à Katela. Ça va bébé? Problème. Naepi que Tina est trop gentille, mais quand même, pas jusque là. Naza quand même, moi, c'est un grand frère Nae. Non, par rapport, il y a Jessica, c'est pas à Lille.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, chérie, moi, mon thème est salé à bien. Mais aux amotos, apparemment. Apparemment, aux amotos. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, chérie. Qu'est-ce que tu as? Ça va, non, ça va pas. Aux amotos, aux autres transpirés, boy. Justement, chérie. Nando sur la. Laurent Matina. Nando sur la. Par rapport, il y a Nick qui voit moi. Il y a Jessica à Lille. Ah, c'est. T'es. Ah bon, moi, Mbouzou solo là, Yannick me voit mes commissions moto, température échangée. Non, ça va, tu as l'air d'une personne qui ne va non, pas ça bien, va, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ça va bien, bien. Comment on a déjà Zarobika, chérie? Dans ma tête. Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, chérie. Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que je t'aime beaucoup. Je le sais. Je t'aime. La rôle a perdre, la makamozanga tina. Parce que 8000 km je te jure, je t'aime bien. Je t'aime. Si on souffre, dis-moi la vérité, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Je sais, chérie, je sais que tu C'est m'aimes. à toi de me dire la vérité. Explique-moi ta vie. Yo vivre à Nanani. Koko sangate, chérie, s'il te plaît. Attends. Yo mobile, bébé. Chérie, s'il te plaît, arrête ça. Tu sais très bien que Nazo soigner Fanny. On était en train de discuter à son médicament, incompréhension avec son mari. On parlait juste de ça, maman. Deuxième fois. Maman n'est qui nous. Oh, il y en a les. Maman, cadette, ça mon équipe, on est pour discuter quand juste les médicaments, nous avons cabanosé son amélie bakis, nous avons camoté. C'est juste ça, maman. Et tout ça, elle essaie d'expliquer à ce, je ne sais pas si je peux dire à ça, mais elle est militaire, mon balinaï, à se comprendre. Et c'est pourquoi elle veut toujours. Donc, on a dit que ça m'a été moi si naïe, au policier non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, l'aide, hein. Autant il y a un bon boy à tata du love. To Zwaki, to Bokoli, et si tata na oba, Basalaka, maman nanati. Tant au commis d'order, tata pour maman les abîmés, ndenge bapantu Basalaka. Mais tant qu'on a pas côté l'ingana di banda, tata les qui n'a maman les qui Basalaka. Vous avez moi ce qui te tient que au vanda awa, nego liaka moi si na yo. Ba retour à moi si na yo ezongela ki yo na mutu et puis au malade ya lipoma maman kanga manga ngana lobaka face aza mwana ngana bokoli tala mulangi so eza tala ma eza ndaku nanga nazo ba chambre nyonso na tia masanga yenanga na ba appartement nyonso vini yango balobi mwana moto azaka mwana moto olakisi biso ke oza eloko te pa na yo oza motema mote soki totali malamu yo nde okoma mwasi na yo yango baretu talanga te talanga beta mama talanga otali nga na miso olingo obeta mama na motema no olobi nini teyebisanga te na motema no ozoloba ozolakisa nini bino nde bato ya liboso nga nde moto ya liboso bolokota maman pourquoi tu olobi bongo na motema na motema olobi ke mama yo olakisaka nini nakoti na motema no nazomona oyo ozoloba ke mama yo olakisaka nini soki bino bolokoti nga bato ya liboso balokota mwana batangisa babokola eza bino je ne te reconnais plus sincèrement je ne te reconnais plus ngana otoyebani mais si on continue licence na ki doctorat soki ki doctorat ekolongwa tu vois vini à tout moment on a eu sa copine est-ce que makambo ozotala baconséquence nango yebisanga siko yebisanga so mamaki yebisa ti Fanny, oh maman le baiser mon cœur l'eau bâtiment sous le polo vraiment. Et tu penses que c'est vraiment le moment pour et maintenant c'est toi qui es blessé alors. Est-ce qu'on t'a la main? autres l'infidélité les locaux dans nos salati. Mais si on te traite déjà d'infidèle, vaut mieux consommer totalement. Tu consommes ça totalement. S'il te plaît, ce n'est pas le moment de discuter encore de ça, s'il te plaît. Alors s'il te plaît, moi aussi je te demande pardon. Tika pour la tanga. Je suis fière avec toi.
Pourquoi tu me fais comme ça, bébé? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a dit quelque chose en fonction de moi ou quoi? Chérie, ça fait 3 ans que mobile était. Et puis, mais c'est vrai. Je suis fier de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a dit quelque chose? Ou il s'est passé quelque chose on a évité ou comment? Parce que on a évité ça. C'est ça la vérité. Mimi, Ozarana Nani. Au vivre dans le mobile, c'est un frère. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Si vraiment opportun dans mon thème, vraiment sincèrement, explique-moi. Dans ça, là, on appelle le côté. Peut-être aider mais dans un message et nous déranger au moins que vérité ou te katina yo. S'il te plaît bébé, s'il te plaît. Mimi, tout cela nyoso. Au gira au bombe la ngali kamute. Quel que soit quelques problèmes d'ennemi, au yeb sang la vérité. Na boya ote, na o CPA la vérité na marqué ça n'a pas passé mais ça va passer. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi, aie confiance en moi. Mon maman dit ça. C'est un an mobilité. J'ai fait 3 ans de Nébisakio. Je ne sais pas d'où est-ce que tu as ramassé ça. Nanya Ebisio qui ngai oyo. Ngai. Quand la position coûte la kingai. Je ne sais pas, je n'ai jamais menti dans ma vie. Natika la toko sa tenga na koli maman na vie ya maman nzambe. Kene biso makamwana. Yo zala chanter en église. C'est une question, je sais pas. Ngala tuni. Koza chanter te mais na sa servante l'église na mando servir nzambe. Mais mando yemba quand même. Oui. Chérie, s'il te plaît. Non, c'est bon. Non, écoute. Non, c'est bon. Chérie, s'il te plaît. Baptiste, dis-moi que tu me crois. Maza, prêt à pardonner. J'ai sauvé ça la vérité. Parce que moi, je t'aime. Mais vérité, il y a des vérités. En dehors de ça, il n'y a pas une autre vérité. Tu ne comprends pas. Mimi, je suis prêt à pardonner. Parce que, entre moi et toi, nous sommes passés. Nous sommes passés. Alors, pourquoi passer dans le présent? C'est pas ça. Dis-moi la vérité. Non, pardonnez la vérité. Moi, que bon belanga, tu me soubais ba message ok. Ils ont louche. Chérie, s'il te plaît. Vérité, ils ont naibisio mon cœur. Natkala ozana mobilité, ça fait 3 ans déjà. C'est ça. À part ça, vérité, mon sousou, exacté. S'il te plaît. Tu es sûr? Tu es sûr dans mon molo balanga? Tu pries? Au semble la selon Nzambe vraiment. Bien sûr que oui. Pour gérer devant Dieu. Que je sais que ça fait 3 ans dans la mobilité. Mambalo belenga frère Aneza Lukuta. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Vérité et songayo et libérer biso. Dans à l'aise, chérie. Dans un bête à céder, dans un épinglé. Au nom de l'amour, chérie, sois sincère. Jurez devant Dieu. Je jure devant Dieu que... oyebi yango bien ke na kati ya motuka nazanga papier duplicateur to kadete ayaki kokuta yo na position nini nga mpe mama lobi na yo kokuta na position nini tomata na ndako naboyi te na komata mpo eza ndako nanga eza ya yo te ozomatisa yango ndire yo oza na ndako yo na vie na yo oyebaka ke ovanda na ndako ya 2e niveau mpo boza bapauvre ozoboma mwana nga pourkui vie na bino eza ndenge nini mama ni mbenza ape na bana na ye oyo famille yeba bakoka mpe kobalana na mwana nga mais so nasalaki yango te mpo mwana nga nde moto apresentaka ngai yo yango natikaki ta mwana oyo ayaki moke na ndako na ngai lokola museleke te museleke mpe te ya motu rouge te museleke to ya ndako oyo ya mokie na yango babengaka jaco olobi
oza chakote po yo mesaka ko korjenga po oyo zo bimisi na maloba na oyanga eza ndenge mote oningaka ko korjenga yo mona ndeti yo zana soki yo mona oza mayele zwa koma ena mai po mayele le kyo min koma ena mai etelema maman ko tricher Dilo maman ne peut jamais ko tricher Dilo maman vini aza frère à Dilo na position wana maman to bande ko discuter bo discuter na ye na position wana camarade ya mobali na yo boyeba nini ya kovanda te bitumba mibale ezalaka somo makasi koleka ya basi basi tokootikala mitaka tolati mangwanda me mobali soki alatili ngwanda azwi lisheti bato ifo bakufa mama osoki ka libanda keba ata nasuki libanda natelemi liboso motuka na ngati oyo na inga naloba no naboyaki Jilova yokango c'est pour cela naninga tokitanga na ona se omoni ona moni yo et comme à 3e fois te po ozana on a problème mo bobota akutu te matrice ne zika loko matrice ne zika toke na hôpital to kata na biso yango to kalinga ngo to lia ona bakwanga po importance matrice ne zate po libumo epesaka bana te oyo ozodonda kaka na mbongo mwana ngai obokolaka mama na yo wana na bandeko ya mama na yo kanga monoko kanga napesi yo parole te ekota kuna nakoya kobeta pamba nga nabetaka babokilo aza kokende koya mocentre nzoka nde moto mabe moto na ekobo moto na milipati moto na nguma imbécile jabre bana nazomona biso mpena bakoma sokola mata na kwe nini sokola mata na kwe soki moto azosokola ale asokoli ya mata na kwe ata nde kongo pene kozwa mpena bato asensi ya bien osokola mata na kwe siko liezo nango sokola kwe nini mwana yalingi atangisa moto ya pharmacie mwana ya mokewa ya mwana soki ya 7 ans oyo nga natindi yake na kotalela nga kisi ya makolo nini B1 alobela nga mama ye pharmacie otindaka nga basi bakanga kala nini pharmacie oyo otindaka nga kuna basi bakanga nga nalobi nalobi likwangola nakende bonabi kokuta kumba na pharmacie lingala oyebi yo ata mutaye na mambo eza sérieux moko ti omemaka na baventure oyo osekisanga mpa mama nga ata akosana lobano eza sérieux mama yo ovanda nanu awa totia makala te mama makala na osima tala lele sekei tokomi na pokwa boye yango na lobe oyebi nano nini yango na pokwa boye pena yo oyelaka oyaki ndeni mama lelo nobaka te monoko nde yali awa mama lelo Baptiste avandi singa kutu te ere nazokota ka boye nakuti ye na ndeko na mwasi bavandi ndeko na mwasi nayebi nangaki alingaka nde nga te mais bafaçon mo alobeli ngai c'est comme s'il y avait déjà quelque chose lorsqu'on a yakei tosika na Baptiste mama chose étonnante Baptiste bandi kotunanga nayebisa vérité mama abandi koyebisa ngai est-ce que makambo oyo nga nayebisaki ye eza ya solo c'est vrai que nasali 3 ans naza na mobali te est-ce que ya solo vraiment natikala ovivre ata na motu te avant ye nayebisa vérité aza na nyonso wana yo olobi nondimi nandima ndenge nini nasikoonde kopesanga na mbote te ngana nakosa nayebisa Baptiste vérité Baptiste pe otunanga mambo ya Daniel ayebi mambo ya Daniel ndenge nini atangi kombo na Daniel alobi frère abi bela pelele Daniel ba frère combien apele Daniel maman Baptiste kuta na yemba na chorale to abanda koyemba na église et c'est vrai que ngana ça qui chante en église il donne le bidama ala na kusima ndiko tubima wa sima ti Daniel akakomona Baptiste polikambo lolingi ngana bomba ko lokwa bandi seniki na lokwa mbwa zo banga moto ati mokila ni akotisi na kati ya makolo ne mibale epimate
Et puis ma tête quand on a bana wanga na NO N a tout non maman ça maman ba piste ko Baptiste pesingai eza ba soupçon te eza mutu moko abete kasi Daniel nani na Robert la yo li sore je Daniel mo kundu na Daniel no wana je mala be ma vérité et là on a Daniel no muna de no peto Daniel no muna de no solo na mi solution a Daniel azaki ngana na kosa na ebiso kama mona konero nyo koloba yo bakangi yo awa maman Baptiste Ebisinga a après on peut s'en deuxième chance. Son a lobby vérité à pardonner. Eh comme il t'a dit la chance c'est là tika ngai na loba vérité on doit après pardonner ngai. Ouais na ba pièce pour assendi so vérité so comme il ka koloba boya je finis tant pis ah oui tant pis. Comme kate. Bino kona tiré telo kwa banane poso ya banane so comme qui cheluka. Biso nyonso to cheluka. Kanga monoko na yo pousse ba alobino atandengeni kutu pona ngalela chérie na igiro kote nikakandenge na lobana yango wana mama lobaka na mwana ndengeni mama lobaka na mwana ndengeni na zo kote so biloko te pona venir na yo le côté monsieur était bien pour la venir na yo yebisanga lelo moto bayebisa te na sida yo yebi yango ali wemba mo plus que yebisa comment de côté de la sida ba température Baptiste aza mona minute ba humeur aza la ngo so na yebisa vérité en limbisa oui hein qu'est-ce que c'est Daniel comme ça, linga bateau. Le va faire un koufi, le royaume de Goma Mimi, banana nonga maman na ye pomangai. Maman, et ce problème ni non là, non, et ce problème ni non zo memelangai. Otur kaliwana ngai. Ina buyo na ngai yo. Abi Daniel na lingiro, tika mwana nanga. Daniel tu ke bana Batista, po funda Mimi Daniel bomi ngai. Yonga na ye boma nonga kulukiranga sekete. Batista. C'est le cas de mon sourd, le cas de musulman de Bakunda Kabato. Politique, le cas de ça sort. Maman, dans un après, c'est un moussala. Pas policier, mais pas puisque Yango. Maman, on est ça. On est battu Moussala. Yo na to pekuli kama mama ateo moko na sanga papa mais c'est famille no baya est-ce que kana liera ka mama est-ce que kana to liera na bitika mwana ngali kotika mwana tani yo ngina sali na mipuma na mama yo soli na mimi amona ne pas Baptiste na yebi kutu na Baptiste ona yo kana ni mama kende ngana sala musala tangoza na bomo tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa makambo tofandeli oyo eza nini oyo boza kodienisa bantu oyo toza komela toza kolia amanga oui, donc, Fanny, dans un cycle, il faut la salle. Il faut pas Zala, il faut Maman Zala. Par exemple, ce classe dans le stop FM, plus tout ça. Non, il y a une autre limite. Pourquoi tout ça? Exactement, beta za mwasi na yo. Ngokwa Monica ya mabisona ndaku les maisate. Alingi tolia ana restaurant.
biloko nyonso tu oza mpe ka ndenge tolia na ndako chez moi à la maison, est-ce que yo l'homme vous savez l'angwa chwa nous avons déjà chwa ma fait nana papa yo ya kwa sala kwanga boya yo wa kwa nana na kwa na dibande boza ko teza na client oh lo ne o ya ka fu Mama sana, nani ni pati? Ata ba na na ya mama ma, na sema mama mama kwa nini? C'est moi la maison, je mange pas les chwa. Mais si j'ai mangé les chwa, tu vois comme je mange. Ça va bien. Ouais, c'est qui commande spéciale pour la dîner. toyeba kasi eloko obengisi biso maman na boye mpe koannonçant odi temezaki surprise ndenge bino nyonso tuna informe bino na mama moko on alekaki na TF1 batumbela bino vraiment nga modeli déjà kimanga kotungi kozwa ete kwama ozwa ete yeka mapa on a déjà basala bino komondo na moi keza bien merci maman merci papa vraiment pour répondre à l'invitation na moi parce que c'est facilité na vie que maman boya que na pour na nini ka o ma biso quelque part na ndako na insista qu'ils apprennent dans la tête, ils apprennent dans les mots renaître. Maman a vu que souffrir un monde qui est passif, vraiment des bandits, le bail mingman, avec nous avons répondre à ça. Vu que nous avons traité, nous avons élèves ici. Et moi, merci maman pour nous à répondre à la prière. Justement, ils avaient dit que tu vas passer à la salle, tu vas faire le pas sur le cas. On va faire donc nous avons vraiment à saluer grâce à docteur Vini parce qu'il a traitement maman et je n'avais pas répondu à la prière maman parce que là qui passe maman a gagné un dossier bino il n'a bouillé naza nazemi maman. Wow. Tu veux me rappeler? Wow. 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 Foigné. Papa. Foigné. Papa. Toi. À la scène, tu as une scène. Je suis grosse. Tu es grosse? Grosse ou madame? Grosse. Non. Eh, j'ai déjà ici. Vous avez moi ça m'a voté. Ah, tu vas comment là? Bisonné tout ça, baka mama. Eh, chérie. Tout ça loba. Mais tout à l'heure, on été. Mon Dieu, ça m'a sali la surprise. Moi, sur eux, on a joué à déjà moi. On a envoyé, ça y est, il a mis la charge. On peut me samba famille qui faut. Foigné. Foigné. Tu n'as pas passé le chèque. Papa, ils combien de mois déjà? Ils ont une surprise. Il y a chèque. Nous avons un chèque. Il y a 100 000 $. Maman, alors, combien de mois déjà? Ils ont bougé déjà. Excuse-moi, je ne peux pas faire ça, mais il faut que je fasse ça. Il y a beaucoup de temps où tu sais que c'est encore. Moi, ça nous fait besoin de l'amour et 5 ans. Non, maman, c'est juste. Papa. Umela seko na seko bapoloko tute bakoma 100% yaya umela seko na seko
mokonzi vanda na yo. Awa nde? Ah, yo biseke ke na oya. Bongo ali oni, ongo tatenga na fufu. Okozwanga ite hein. Okozwanga ite soko oyebi ke na oya po tatenga na fufu. Et puis fufu on a liaka oy za ya basi. Oshuka. On ya mona. Mam papa toyeli makambo ya titoyeli lobele esi tokendi. Mama oli okoti so kuna ngeni papa. Ah. Papa lechele msaka. Ah. Et tu vas le musiko. Papa. Bon, toutefois, koyaka lisusu na ndako na ngai te. Nalingi na ngai te, nalingi na ngai te, nalingi na ngai te. Soko moniki, nde na lobi no koyaka te. Tokozela po tolia ngote, pas de problème. Mais soko moniki, naza na réseau ta ke papa, nde na lobi okopesa nga fufu na kozela. Mais o eza nécessaire, koyaka te, koyaka te. Soko linga sala nga pe ba calcul. Ya bambongo nyonso pesa. Okomi na papier. Ana pema. Nalingi otia makolo nzike elamba ya rouge na pantalon ya rouge na le sang de Jésus. Nalingi yango te na ndako na ngai. Voilà. Siko pesanga kiti nazela fufu. Oyo nasina lobi yango wana. So mo ndenge na lobi mabe nazela fufu na otie olobi pe na kiti. Maman lambi déjà plateau. Yo lobi ni nazela to la kiti. Madame na nuka kwa fufu boye. Papa. L'oignon lisa papa de balambi kuna déjà l'oignon lisa ah. Pazawapi wapi bango baye balobaka ke bolingo ezalaka te bongo ekwelinga lelo eza nini. Ça va? Bien, ça ne va pas, il y a un truc, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, nakoye ba responsable les ennemis fanyeza non. Écoute, s'il te plaît, réponds à ma question. Non, je demande, pourquoi tu me poses cette question? Ah bon, tu sais pas. Après avoir fait ce que tu avais besoin, tu savais pas faire la Zemi, c'est ça? Attends, G-Love, tu deviens fou ou comment? Ah bon? Mais sérieux? Donc attends, au-delà il y a que tu es un homme incapable, au début qu'on peut savoir si Zemi était au comme qu'on matin à niveau il y a l'iboma ya koloba kinga il n'a pas si moi c'est na Zemi. Vini, tu me traites fou. On a l'iboma. Parce que nga ina ibma dans le bâti. Bon, ok. Le roi nga zé capable de moi si Zemi yo chelinga. C'est bon. Yo chelinga fani Zemi. Le roi yebi que nga na bela kana ko moi si Zemi te yo chelinga Zemi. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vini. Vini. Moni mbeli oyo tubinga na mukongo. Donc tu veux en face. Comme ça. Odika soule nasina poni boloko motema nanga mpo ekita nakoyebisa sekanda nanga esila nakoluka yo mambo asalisa ngai nalembi maloba mayo masukali bondumba na. On a besoin d'aller directement nous allons là pour la Fanny, avant tout, je dois te présenter mes excuses par rapport à ton apposé. Dans le mot pas sans pour autant informer Bina. Mais je me sentais obligé à demander à Bina. Pourquoi? Je voulais rester ici chez moi. Ma maison me manque. Ma vie avant ils ont manqué. Bien que Nazar est sous moi sinangate. Mais du moins, je voulais me retrouver dans cet espace. Je crois que Panabé, une place Navandi, je vous crée tellement de problèmes, toi et ton mari. Je ne veux pas que ça puisse continuer. Mais là, nous sommes avant la décision de ce oui, jamais quoi insister au vent de la capa. Mais il faut quand même tout sur
Pourquoi qu'il me débrouille subitement, on a évité, Dieu l'a évité. C'est vraiment anormal. Oui, Fanny, c'est anormal comme tu l'as dit. Mais je vais te dire la vérité, je n'ai pas eu envie à Yebisa Mobile que je quittais ta maison. Pourquoi? Et à part ça, soit une Yebisa Kyo, que je dois rentrer chez moi, tu allais refuser. D'accord. Parce que ce n'est pas la première fois. D'accord, excuse-moi, la mère Kanaï a raison de la je tenais aussi à remercier Marcassi. Du fond du cœur, je te dis merci par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous vous êtes occupé de moi pendant tout ce temps. Donc du fond du cœur, je te resterai toujours reconnaissant. Merci beaucoup, ne te dérange pas. Fanny. Il y a quelque chose qui ont dérangé Makassi. Jusque-là, j'ai continué à me poser 1001 questions. Je t'ai fait la cour, la dragueur. Je t'ai demandé à ce que tu vives ensemble et tu as refusé. Okay. Tu m'as dit qu'il fallait aux infidèles envers les Balina. Fidèle. Excuse-moi, ok. Tu m'as dit qu'il y a aux fidèles dans mon Balina. Et alors que tu lui étais déjà infidèle. Pardon? Oui. Fanny, toi qui n'es pas 4 chemin, toi qui as vu son musicate, toi et moi savons que Zé nous a l'amour et mon balina. Toi, tu m'as déjà fait l'amour? Non. Alors comment? Et comment tu peux tomber enceinte? C'est que tu étais infidèle, tu couchais avec d'autres hommes en dehors de mon balina. Raison pour laquelle les gens qui n'ont kilo à accepter qu'ils n'ont pas de massage parce que tu savais peut-être que Nengen a découvert. Tu vas me voir. Tu veux quoi, juste fini? Et tu penses que le corps n'a pas le droit à l'hôtel, tu es debout, tu parles. Tu es chez moi. Fallait, tu es une femme, je suis un homme. Je m'en fous. Tu t'en fous? Mais comment, Fanny, je ne sais pas, peut-être ose comprendre dans ma quantité. Comment toi tu peux tomber enceinte? Parce que je suis une femme mariée. Mais tu es une femme mariée. Moi, je le sais très bien que toi tu ne peux pas concevoir. Comment ça? N'est-ce pas que toi tu m'as traité?
Est-ce que moi je te dis que le traitement est signé et que tu peux concevoir? Mais non, tu dois me consulter. C'est moi qui te dirai ce qui peut concevoir ou pas. Il y a un médecin par excellence qui est aussi ce Seigneur Jésus-Christ. Non, s'il te plaît, arrêtez de Donc, confondre les choses. Ce qui choses. c'est par miracle que Ngana suis zéni. Ah bon, on comprend. Tu me dois ton séjour Tchama Moussapi. Vini, bon. Attends, je vais te dire une chose. Fanny, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Non, je ne suis pas obligée. Mais non, assieds-toi. On n'est pas obligé, on va dater. Tu es sur la oui ou non? Assieds-toi. Fanny, Ngam tu n'as pas fait au traitement. Ngam tu n'as pas fait comme une période de rosée zémi ou pas. Tu n'es pas encore prête pour nous choisir. Écoute-moi, je suis une femme. Je baise avec Dieu. Tu comprends? Yo, au soignanga, mais tu ne couches pas. Et tu penses que Dieu va... Bon, en fait, je sais pas. C'est que si tu perds moi, mes incapacités, on peut s'azémiter, c'est ça? Mais Fanny... Dis-moi. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre que Ngaïna n'a confirmé que Ozo a confirmé, c'est toi qui me pètes, c'est ça? Tu fais quoi, Fini? Mais là, tu cries? Ozo a besoin de confirmer que je suis enceinte. Mais vas-y, pourquoi? Pourquoi le contraire? Parce que Ngam n'a dit que Ngam n'a pas de traitement. Tu n'es pas encore prête à rosasser, Fanny. Viens me prouver le contraire. C'est quoi ça, passe pour la boîte comment? Hein? Nous avons besoin de traitement, je sais, nous avons besoin de traitement. Les médicaments, tu n'es pas encore prête à rosasser. Mais toi, tu me racontes des histoires, je ne sais pas moi si c'est... J'espère que tu as compris. Je peux libérer. Embrasse la porte. Oui, tu peux embrasser la porte. Donc, si je comprends bien, tu refusais de sortir avec moi, tu refusais que je puisse faire des choses avec toi, c'est parce que tu savais que tu étais déjà infidèle. Sors de chez moi. Lève-toi. Vas-y. Sors de chez moi. Miriam. Hein? Mimi. Bokilo yali wapi? Papa Bati Maman n'a que oli la maman. Asiko atole la mobali ne yali ya watu tu noma kamoni yango mama ko tuna ngate onyo c'est la honte na yo. Maman c'est. Hein? Fote na ngai na. Siko peto zonga ape ba bengani nga. Batista pa bengani nga. Donc est-ce que tu parles là tout? Tout zonga siko metande tout ça. Ata yo moko. Babengani problème non ça ni pour babengana. Ni Batista kobenga no bebo. Batista boki nga limbana mama boki nga tena la com tetane na vantika be blo nyoso to akanya bina zonga dena ya. Kaka mpamba boye Batista bengani yo eloko te lutu te sanito bimi be boye matricule 0. Siko na sa nini nakanga e. Aboki nga libanda kanyi nini na samba na bimi na ndozo mona na vanzi. Batista osakane ya nani yangu anani sakane bomo. Yubuti jobe mobali akobwa ko libanda kaka ndenge wana okokende to kotingama wa bale mena ni babeteli masolo nyonso mama siko chose grave ezani mama nga natikala oyebisa Daniel teke nani Batista teke nga azala na mobali nga nayebisaka nasali 3 ans nazala na mobali te eloko epesi ekana yango wana mama moto ayebisi ye makambo wana moto mosika te mama Rachel ayebisa nga nayebisa Batista teke nazala na mobali nayebisi nasala 3 ans nga moko siko yango wana ozolera Batista moninga mwasi alokutana mama na bai naloba verite yo moto oboyaka nalobaki bomba yango lokwa bandi génique na yo ale yo tu yango panzi yango ndenge wana lokwa nini bala basi ndenge batikaka mipende na bango ala kwanga boye ye Rachel wana ibi yango ndenge gini ndenge topria me place moko Rachel tobande koyemba na omoni basere na bino baeglise oyo batumbisa baeglise mpona oke kuna na tie essence na alimete bwa eglise eziki tala bofupa ndimeli ye alongba boye to kama tu watu wangu mama kama boya kani si sema na ndaki ya watu au za ko fete kina moto kama kama ndo ko tse shukulo kwa pauvre nani ebenea so na tuma mstobo na ko linga ko foto tena tuma dana sina sasa apete tena tuma na waboy boni boye mama ta sunga na ta sasa ko lenso dana suka tena oh mama akaka mona ko na yo boye mama dana tena ta faussé so iba tena mbongo ana tena popa kimbongo ana minute na ngana kwa AVB AVC AVA alongba boye
mwana mwasi yango kozala kwa yo te soda akufaka na mondoki na ye awa ndongo yaki ozalaki na kati na front miso no fezaka vision esika ni mobali azotia mbongo esika ni mobali azolala ozotala sika mobali atengami olibanda alende bozobima zero matricule zero lutu te esali te eloko te zero alongba boye yakati okende kasi telemati awa ote matanga alati nango mpe na nda elamba moyindo ifalo tia mayakati papa mono otiela matanga bien kotanga kotanga akomonanga te nyonso ezoyo osakani na bilengwisanga tala bilenge awenge etongi ntango ozalaki koyemba mwana yaki pasi ya nini tela mosopi azolobana yekolingana molimono kende komiboma kende amiboma kotela kwa mobali aboye mibali basili na kisasa yo yaki awa kope awa esika yo yaki ezalaki nde kope yo yaki komitika te boyaki yango nini banda mwe mibali bayali ebele kati otena njana komani baba ibosudenga monoko te mibali batie ebele ye batista osakana te natie monoko ka pamba mimi ozobima zero yone mutoko misinga na etao na nzala mo nakanaakanaaabalotitangala bana daniel elolokomimonitokayo azalaki na babilone daniel azalaki na babilone nga kolinga moto na kati ya libulu ya bakosi te batista na oyeba yo nga na ozongela yo Non, s'il te plaît, ça. Salut au nom. Et pour ceux qui ne veulent pas la binois. Mais il y a une pizza pour passer. C'est bien. Mais tu, il y a une pizza. Fallait binois, pardon, la binois. Hé, écoute-moi. Ma colonie a vendu au soutien. Nana Zemina pour gagner tes jeeps. Hé, Evoli, pardon. Nazali kolo dans la ligne pour gagner. Fanny. Na zemino qui ne va pas na bino. Ma colonie a raté. Et pas la bisoté et pas la bino. Et pas la bisoté n'importe quoi. On a le bien. Maman a s'échangé tout ce qui est pas mal. C'est bon, tu es. ekapete ya buku ekoka nzoko mpono tekokatala tekaleo bozosala lelo ternisela ngoma ya miso arigo teo soki na rdc ezalaka nini nzambe na ngai finale ezalaka Égypte Cameroun Ghana Côte d'Ivoire appelons comme ça quelle merde. Ezani. Nana bengani. Bofa bengani. Angeta ko sorti ye. Pour ni. Kasi mamba veda na expliquer bofa da ima nyoso ya mabengani. Na kati poto bofa no promettre nga poto. Na kutana ba tinashun. Ba bengani le tuna kwa sali nini. Bo expliquer nga ibie ko. Makamba fa Daniel mobile na ye o ayaka awa. Ndi ba bengani ye pa star na moya o ba yeba na so disant Rachel. Ake kopete la teli solo nyonso ya ba communiquer akopana moto peut-être ya mwa bengani. Ah Mimi. Mimi yoza ko sala Daniel sala yo nini Mimi Daniel sala yo nini. Daniel sala yo nini. Tika kolela ko zibola yo Mimi. Comment on peut mélanger Daniel et Baptista? On peut continuer Daniel était quel passe à le coup d'art. Papa tata colère. Amara yo e bien ko l'équipe na té. Tika mbona yo rete pote. Elle on dit les kakula, mais Mimi, si on tient là.
2 jours photo on anda koto sala ndenge nini. Oh nzambe na ngai. Daniel alisa mwana ngai nini? Daniel alisa mwana ngai nini? Nzambe azele ka bien. Na film na Daniel nini? Papa na ndo préparer pena na mutuka bof na mona volant. Film na Daniel kutela Daniel pas tout. Bakomo nyonso na elle. Eza Daniel keza Rachel. Bandi ko fingi Faut Jamini. Bandi na ye lisu na ye. Après lisu ba elle aussi. Ba elle c'est belo la ko fingi na Daniel ba elle c'est ni. Nikale zala elle, mangé zala elle, kolo zala elle. Ça les lobo ma bina yo na tata na bina mama et le lebo. Bisa kama bisa mabe. Na bana na Daniel. O bana na Daniel zala loko ni yo. Daniel zala loko ni. Papa so bino sana ngoni. Batisa je lisusu lobi na okena na luka. Atu kaso bokenza chambre fa. Okene na nga. OK. 3500 so de tikali na ngoli 1500. Ndio za mosi ya pamba yo. Ei baka ndinga kuluka. Mais lobi na komona Batista. Soki te lobi te. Na osa tuna mono Batista. Batista soki amoni nga boya tanga mo faible. Aibi ke mama. Kadete, tani na bosa, bosuka ndeni na mutuna. Na muna to suka biso bien makasi. Ka eso na zana na za lez. Apenga somo. Ya nini? Niveau 4 tozalaki. Te. Ese faut le bela mobile na te. Na le bela kini. O vero na moni no ko kota na vie. Na kota te. O te. Te. Na mona ninga mobile na ngani na position na vero. Sa vero na bi ma kama mobile na ko beta. Ali fufu tanti vero. Ali ki ko liete. O ba jena. Ai sabine mo si kama modero za pona nga. O boni bo. Mama shamba. Mama passa. O service ni nyombo e. Fanya basaki boy. Ero. Problème ni nyango fani. Oza na nzento boy ba problème belé. Oya sele so fausse couche pas mal. O tira ba bloco wane. C'est bien coup de na autosion non na passe nani. Après ngo ba ndo basuma makam susu ya sa fausse couche fani tira ba fantire. Siko sifa eso ke benga mama so yokati. Non, que bien maman ndeni fanya na ba façon mon boye. Et ça no problème ni na. Sifa c'est ma benga ya ni nyombo. Ça, on dérange pas papa zati. Kama mama mtaza. Non nyonka. Pardon. Bonsoir. Oui. Oya. Fani mtaina. Siko. Na biloko bongo bani fani. Yo fani lo bati kumi baba. Kadete. So na permeta ola ta bloka mi pousse poza yanga. Poza oyanga. Mais mutu mususu na permettre te. Pour nous mariés,
mobali na nga misu na eza na mai na ekauki te teni oyo soki oya na ndako na nga yeba teni nini okolata mpe na aire oyo mobali na nga ngai ya na batatouage na banini yo nde ozolakisanga ke yo oza na mipende nga na mipende te ti oyaki na awa 17h 18h 20h 21h tokomokende 22h ebisanga ti oyaka oza na intention omoni nga oyo nyonso na oyo eza place mosusu boyebi te moto aboto na nga eza te et en plus mutu moko te azalaka likolo ya moto moni moto so ezopela moto te ayaka kovanda to moto atiaka mosapi te po moto etombala kaka mpe nalobaka mpe naoloba telemeka telaka eza na ndako okosala ndenge osala soki osala camarade no balaki bakaleso apambaka ndako na yo. Maman, merci à laquelle. So na été au Canada, so ya lo. So na mota cadette te na bombo ta pe yote. Ngudia. Et ça m'a c'est quoi? Problème mes amis. Na yebi so lembi fo là. C'est quoi problème? Non, il va te demander ils allaient tout son moi ça va dire moi si ndé am so comme ko ina mobali ba na ebite so kina ngana jilov de jilov ba dize mama oui bati nazen anda kuma bandaki mbanda so na téléphone azay kuna ngina ndo so na bien information papa bien information ya bien à partir ya Bruxelles azo bisama par rapport au cas la bilamba non c'est comment nazen une ambiance mais c'est nga tomber news la no cabo mais ça continue na bino ama deux spaghetti a passer à pétan deux spaghetti to solo na biso pe ba nourrice la congolaise nous to solo to seka o baza bilamba ko bosser la jillof kuli maman nazo seka na kuna ambiance na téléphone même on a ta jillof à côté maman oh vieux sakanana na tile écoute ba mon mail libre pour na munenga no seka parfois on se dit jalousie ayo ka voir papa on a vu que son a bien fait sur les cartes téléphone depuis que on vient dans bien na bi carte téléphone mon a téléphone à carte kanga bilo no imana da maman na kama pensa mais ba vanti auto sa baji ngana bisenga bisuna kangi bilo ko kasanga yo ko vivre te non c'est ça aventure te maman dit va simbelinga bouteille ya whisky abandomila pour la toute première fois on a dit comme mila whisky bongo na tanga bila lo ngana aboki nga ba famisi ngana lo na susu des vous dire que c'est lo na c'est vous non qui na te pour jusque là maman nazo yebi lo na salité c'est moi non qui papa maman si un problème dis aïe à papa maman parce que nazo moi ça m'a comme je vais pas la maman na mo c'est quoi c'est le petit au salé maman et l'autre côté pendant quand vous allez qui wana na c'est qui bino vous allez bino na c'est bino qui na na zemi banda kana na c'est jilof qui na na zemi na éviter so jilof va trouver son maman et l'autre tu vas ne causer la to na tu mal à l'aise on a ça pour ça comment mobile na mo bon raté aux usines le début c'est 5 et 5 comme un sous-marin. Ok problème pesateur tu comme déjà tout comme plus fatigué quand dans la chambre au yos quand ce qu'on a mal nous connaissons la cuisine au lit lobby n'attend non moi ça zemi fallait ce qu'on y a été pour y aller cahier ma gesa pour lobby là non ça les fonds dans nos bandes là tout non juste et là on est s'est passé pour appeler toi tu mon ami on s'est connu depuis
depuis l'humanité, on a fait l'université ensemble, en tout cas, je te connais très bien. Et je sais que tu es une fille bien sérieuse et tout, raison pour laquelle je me suis dit que quand on a un room, tout le monde a branché ça. C'est qu'il y a un copain bien. Oui, alors tu me connais, bon, oui, le copain Fukama. Et qu'on pense un peu en Fukama, tu vois, on a un copain et l'on va le. Non, écoute, on a vu la main, avec Miki Ayaki. Et but en voyage des acquis vraiment pour le mariage. Sauf que moi c'est moi qui prends pas là. En tout cas, il faut chez quand petit moi c'est donc moins sérieuse. Les relations qui fondées vraiment à l'hôpital. Et si m'ité vieux pas vie donc à cause de ma bonne côté. Dans la raya ou même dans le nord tout avec vraiment qui me bien té. Mais tellement que ce soit année bien tout comme on est trop. Et puis c'est un canal besoin de moi la sérieuse là bien. Attends l'entourage n'a ngai parfois on est naïbe bah tout fille on est la sérieuse là. Habiter que tu es seul et tout. C'est ça pour que je me suis dit que la promotion encore pour on a bien dans vraiment, je me connais très bien, là sérieux et tout. Moi si moi c'est bien. Mal. Vous le bébé, le bien, si aïe, à Bali, moi cité, bah, putain, n'a pas problème. Tu penses que moi, ça n'a pas de non, je connais très bien l'histoire, même l'histoire, on a bien dit. Là, vous dites, pour moi, là, qui va me vérité cachée le suspens dans moi. C'est un blague pas avec le mariage. Tu imagines une femme en robe blanche? Les avis, mon bébé. On ne se marie pas 2 fois dans la vie. Je ne peux pas faire un choix à mon monde à habiter à Outisowapi, à habiter, vu que yo y est billet. Calvaire, on a que mon peut-être toi tu ne seras pas là. Non, David, tu es mon ami, c'est quoi ma vie? Pour moi, je te considère plus comme un ami, une amie. Pour nos soeurs, donc comment on est qu'on a eu? Pas le cause à soeur, non, c'est pas grave. Mon monde pour habiter, état d'âme, identité à vie, oui, bien, on peut peut-être qu'à vient dans la route quelque part. Vraiment, la commission, ils ont qu'à l'époque. Voilà, ma maman a dit ça, papa, moi, ça là, moi, c'est un mot qui a été au balai. On a vu de conséquences. Dans le balai, les lois, là, type pour soi-même, mon thème encore. Non, je ne peux pas me marier avec une personne que je ne connais pas. Soit bah, ça, les là. Non. Naka, on a vraiment, je n'ai pas de confiance. nazomona eloko oyo ezokoma na kati ya libota nazoyeba eloko nini te ezokoma na kati ya libota oyo surtout ngai oyo modele onga na menasa fani mpo na zemi azobota te susi na ngai susi na ngai eza kaka kombo na yo ebunga te nazokomprendre toya depe kobanda makambo ya ngombo ebunga to ngombo ebunga koma. Moi je sais que Fanny, elle est enceinte. Azana zima, ngombo ya moi déjà. Oui, mais c'est moi nazana moto. Les jours de Fanny, en fait, c'est que bisous pour le bac non papa. Oui, moi c'est une surprise. Que papa j'ai joué au chèque. Oui. Kasi ya problème wana tozana mo awa. Mwana biso abimani Fanny. Fanny azawati. Ayaki de quoi? Oui. Je ne vois pas. Oui. A Bengani Lokola. Pourquoi? Toko so amour lobby. Ya bika Bengani ye. Et loko ya Bengani ye. To ye ayebité. Siko moi c'est ce que ça a. Est-ce que ma langue la combien ba ça la ba brutalité? Est-ce qu'ils en ont sens? Marambo et tout ça, est-ce qu'ils en ont sens? Toi avec ton enfant. Nga. Ils ont maman. So que azama be yanga. Soki a bongi de biso mibale. Non, yo za mama na ba. Et surtout moi et na vanda na ba mona la. Attends, et na vanda na ko fani te na chuvel. À chaque fois toi tu suis là nani. Moi no yo mbale non. À chaque fois. Kasi na la kuna. Makamunyo se de ka kuna na mama fona yebati. Comment je le faut vous allez jingi na. Problème c'est oui, attends moi wa be. À 7 heures. Alala. Lobinga na kena kutana mobali ye. Problème des autres. Toyeba eloko nini etika benga na mwasi na ye. Qu'est-ce qui ne va pas avec Gilo? Qu'est-ce qui ne va pas avec Gilo? Gilo, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Asipanga na mwana banga mwanji. Likambo boko selinga mama. Boko sambae, boko futae. Balukaka moto ya mwana moto boyete. Bolingi nini likambo boko selinga mama. Boko sambae,
bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini otikala yo moko ozala lese otikala yo bandotala tele quel comportement Gilo bonjour makambo bonjour eza te toya na esengo te yo zwa motema mabe mpona nini olingi kaka oyimisa biso tata nokutu aza hypocrite me ngai oyo moto ablablabla likamuke pata take oyinisanga na famille ya mwasi na ofani oyinisa ngai na bato nyonso mpona nini mwasi azosimba zemi te lelo nzambe asudi bino na batraitement ti tokotisi makambo oyo tokoti ndeko no vini nde solution ezwami sikoyo mwasi akoma na mokumba yo zwa mwasi obenga na ye na ndenge nini oyo motema mabe yo lingi okongisa nga na mboka oyo nga nakufa nga nalobaka na bomaka tata na nga na mama na nga te tata na nga bakufaka na ndenge na bango nga mpe mwana moko akoboma ngai te mwana akoluka boma nga naza nao na posa ya vi tosakana toboti bino na bomwana tosufri mingi na mobali na nga moma oyo ekomi voyage mboka oyo kolia ye kolala nazwa makambo natia na motu yo benga na mwasi na yo écoutez nani je Lova Lova papa si nous sommes ici moi avec votre maman j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as cherché Fouani mon zobo. À quelle heure tu as cherché Fouani chez toi à la maison? Mwana wabenda wabakashi. Et puis elle est enceinte. Mais Jeff, est-ce que je ne suis pas mamie d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et pourquoi tu as fait ça? Et ce que tu n'as pas entendu, Angela n'a tout. soki babomi ye mpo baloba nini balobake mobali na nga moto alekisi ye na bambongo na ye papa yo ozalaki mpe na susi mwasi na bota te ntango babandeko na yo bazwa kofinga mwasi na yo mama leki na yo azoya awa yo manka mama leki na yo lelo oyo manka mama leki na yo ntango bape mwasi akomi na ntango mpona nini ozala esengo te yo benga na mwasi sikoyo yo bengani ye aye kovanda epa na biso sikoyo nani amokola zeli nga to tata na yo. Tu sais quoi? Depuis que tu es devenu directeur de la société, depuis que toi tu love maman yo a signé un papier ou comment nani directeur comment kaka na comportement mon côté de maman to comme le comportement moi ton père je n'étais pas comme ça. Dans mon jeunesse, je n'étais pas comme ça, comme toi. Ce que tu te comportes, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Vois-tu? Merci beaucoup. La ligne sur pourquoi? Papa, simplement, moi, je ne vais pas Fanny dans cette maison. Oui, maman. La ligne sur Fanny, tu as besoin de beaucoup de choses. Maman, n'a pas okoloka te nzambe na ngai s'il vous plaît no tolembi yango maman s'il te plaît yoka ngai nalingi so fani na ndako oyo te maman nayebi so comprendre ngai maman c'est inexplicable naboyi fani na ndako oyo maman s'il te plaît yoka ngai pourquoi vous comprenez ngai maman maman yo boyaki fani na ndako oyo mais na boya qui est pas ça qui na zemi te le col a zemi mais na na tina na ça près boy na ngata mwasi msusu na ndako mais fani te tato J'ai papa moto eba munyango kana papa je vais très bien. Est-ce que vous avez mon yana tu connais tato e budengani je ne sais pas qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Il y a boya kake aboya ki moi son na kondela kaye ngai fanye siko le après savoir même on va te faire ya pour na belle yo mwanshi et pour aujourd'hui tu viens de me dire papa il y a un petit tort pas Fanny je vais pas Fanny je l'ai chassé dans la maison Fanny aya papa non c'est avec Kakwani mutu fucha Fanny a botama azanko on tuzeli kulukana mama na yutu za kuswala
ton pour toi. Et aujourd'hui, tu viens de me dire ça. Et toi, tu me crois. Vous avez agité. Dans ce combat, agitation aux alentours. Comment me la jambe? Papa n'a mis la camote. Comment me la au sommet de Balutoka, au Luandi Nani, non, qu'on a l'ouest qui a maman et on Nani, au Bemeroto. C'est ça? Papa n'a ni Fernanda au Demi et pas la mieux. Pourquoi se Fernanda? Ça va? Oui. Alors, vous allez pas la bisauter. Ma collègue aux hommes à la première et Nga, n'a pas besoin de Otala na misu oyote kasi loba ko ezala kati po misu etali ngai c'est que ça makambo zo maman je sais pas je maman olobi nini na ko comprendre ngai maman soki yo te maman na nini fanya ozo tele mena nani yo papa je n'attends pas je suis ah mets-toi allez ça va dis maman yo te olingi na zo papier duplicateur mutongo papier duplicateur ça mutuka te nazo tuna yo papier duplicateur, maman, directeur. Maman, oui, je suis directeur. Ah bon? Directeur, c'est pas le problème, maman. Ici, chez moi, c'est moi qui prends la décision. Je ne peux pas faire cette maison. Vous prenez la porte. Merci. Voilà, Toko Kende. Tobi Mato Kende, mais non, on a eu des saillots. Yébaki. Où est-ce que vous avez mobile? N'a pas déjà moi, comment? N'a pas noté? Qui directeur, il faut forcer. Merci, maman. Pour le capot sommaire. Devant moi. Papier duplicateur bébé. Nazo Komayo zo signé désormais le web sala. Je suis d'accord avec toi. Ah bon, je sais tout aussi. C'est que toi tu as fait. Oublie-moi que je suis ton papa. Maman aza lokola Jida yo Pilato boteki Jésus. Mais yatina yo salaki wana tso loba ke moi so ngana boya omwana no répondre maman bango te. Tant maman bango soki mwana nazo loba maman bango otala ngana ola na ba mouvement la bango bien yo ye na pesi o raison. S'il vous plaît, allez passer mon monter. Ah, les affaires les affaires c'est votre balala la. Maman quel na bino oyo bokesa okuna ndako. Mais Baptista, problème est ça, ngana rien. Non, ça un problème mon côté na bino. Soki le longa na komi boy. Eza grâce na bino. Non, wela nga iti. Soit disant que on sert en crise, vraiment yaya, oh moi ça bon nous di bala. Ya batangai te. Ngai muna memela mimi. Allez keta yo. Je suis désolé. Je suis désolé vraiment. Je m'en fous. Je m'en fous. lelo nga na komi na problème na oncle na nga likolo na yo yo loba na biso ke mimi aza sœur n'église alingaka makama mibali te mpona badéception ebele yango wana biso mpe toyebisa ki oncle na nga lelo yo mama moseko ebekeke mimi aza na fiancé donc toyeka kotika bilamba ya batisa tindaka kuna yo ebi oyo lobaka na biso mama moseko osani olela
Fanny, botika ba discussion na. Bino bopona ki eboye tina bopona. Tina par rapport tina ngira ndo mona liboso. Na sanga nde koyoka yo. So ne ba comporter o bando ça comportement na avant. Peut-être un gros la boîte. Oyebaki yango te mama na bango rassuraki biso. Ah mama siko lo ba bien. Mama siko lo ba bien. O lo ba bien mama seka. Ko ba fanti kwa lo kusabu. O lo ba bien. On a mon envoyé théâtre. Ya ba ça déjà ça moi sina. Et ça la copine na ye wa tikaka la Kishasa a récupérer copine na. Azobala ba zo ma photo. Donc initilo ba makamwa. Ça ka ba yo ka minya tabo aza ka mama seka. Bati ça za mama seka. Siko yo lobi. Tolobi ke a retrouvé copine na ye o aza sérieux. Bende boza bo mona pena ke Baptiste na bino nde pena nda ati mobali kaka. Na nini na ye? Ni bo ndo zanga no bango. Na kitaba alors mbabo ndenge boza pena osabi no penda addition. Sangi sibinelo boza pamba. Mimi boni mimi na kata boza kutula. Mimi boza kutula te. Mimi ndenge tani bele bazola nde bele ba fala kasi dans ya salade. Kakena yo. Kakena ko tati dino. Il faut tenter biso maman. Oui, ça se fait. Qui ça zéro? Ah oui. Yo ka soni na data no soni na. Na moi soye moi na comportement mabe. Oui. Ko ça moi mo sabite. Yo nani? Yo sina na bana. Ça moi mo sabite. Yo bana so mama Batista. Yo bana ki mama na. Banga yo. Ngabe na bana te? Mama sina ko. Oh, am futima na ngana ngai. C'est fait maman. Batista zéro. Maman bima. Alors banga boye. On a bien contraté, ni bien contraté. Yo yo na kotela yo. Yo soki buibu yo na kotela yo. Yo na mali wana mikanda mebunga na 5 bébé. Moi va traiter les athées. Yo buibu. Moi, si vous prenez la maman bango, sorcière, vous voyez ça normal? Hein? Ça, c'est quel comportement? Donc, qui pour moi vivre là, boy? Il y a un sabab sur un zéro. Hein? Tina, Jean-Marie Bogel. Hello, Nessa. nayebi te mpe nazokomprendre eloko te makambo ezoleka epa ndeko na yo vini nazokomprendre te tolelaki ya biso nyonso tu mwana mama nakomi lokwa kizengi nakomi okanisa yo moto balusaki mashine mpo fanya zwa zemi te nzoka nde yaka makanisa biso kwa toala médecin te fanya sololaki na nga bi mama nazokende pa docteur vini nalandela batraitement mpo na naposa sikoyo nabota lelo oyo traitement oyo opesi fani nzambe asungi ye apesi ye mokumba sikoyo nazokomprendre te jilove abengani fani na ndako mpona nini yebisanga aza moninga no aza ndeko yo yebi. Maman, je ne sais pas. À chaque fois ceux qui Fadina Djilov bazan un problème, même yo, même papa boza toujours na tendance moko ya ko indexer, c'est comme si ngai na iba ba problème nyonso et c'est pas ça. Index sango zabi. Maman, isa ko la kisa musabi. Lobelaka mama no ba kolobelanga ba gros moté. Lobelanga ba gros mot simple parce que dans la Bible, ils ont la Bible oyo, ils ont na ba gros mot, et na ba Bible oyo, ils ont na ba français, ba pengani français Coran. Léger, c'est ça. Coran.
Mais maman, non, il faut comprendre que Fanny aza mukolo, Jilov aza mukolo. Ti bazwa ki idée wana ya kobala na kovanda ndako moko, c'est que baimona ki baza déjà capable ya vivre ensemble et puis ya surmonter ba problème nyonso ki koyela bango. Tout ce que Fanny et Jilov basalaka na kati ya chambre na bango nga na yebite. Nyonso o basolaka na butu o etali couple na bango na yebite. Je me limite na niveau ya médecin, je traite Fanny. Na pesi bakisi, na pesi information pour mobile, je m'arrête là. Donc, et puis maman, vous rendre un peu service, hein? Vous rendre un service. Ce qui, je sais pas, vous avez l'habitude, il y a que ça là, il y a que Jilov, qui est votre fils, qui est mon frère, aïbisaka bino ba vérité ya maman Kambu, sans pour autant passer par intermédiaire à bateau. Yo mona qui m'a béni maman là, ça que vous savez. Si vous avez beaucoup de choses, on dit que vous giflez maman. Non, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire, maman. Vous avez ça là, vous pouvez de maman. Vous avez ma cantine. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. Bon, il y a des sangaï. Mon colonie, biso toko pesa, toko tuna yo, likama Jilov, yo ye bisabiso que maman ezala ki boye, et sala ki boye, yo ye ba kakate. Vous avez docteur Andine. C'est normal. C'est normal qu'il n'ait pas. Je suis médecin, encore il s'est marqué ma maladie. Ce qui n'a zalaki, mon continent dans la médecine, il y a une licence. Pour nous avons une clarté. Nous avons une licence qui est doctorat. Pour nous avons maman, nous sommes bombés pourquoi? Mais maman, je ne te cache rien. Pourquoi tu penses que je te cache quelque chose? Hein, maman? Nous sommes bombés, maman. Si vous avez une famille, moi, je mon commandé que Luka Moana. Biso peut toujours Luka Moana. Toi, la personne comme un tombé bungati. Si vous comme moi aussi. N'est-ce pas qu'il y a un tobota Jilov? Oui. N'est-ce pas qu'il ne peut pas me tobota Jilov? D'accord, vous avez le pouvoir sur lui. Vous poser ma question. Au lieu de passer par moi, Jilov a expliqué bien. Maman, sincèrement, même moi je vous dis la vérité, je ne suis au courant de rien. Jilov m'a rien dit. D'accord. Non, maman, on coupe la coufa avant l'âge. On coupe c'est ça on a besoin. Mais Fanny a besoin de pas Jilov. Le bangam n'a pas caillé. Non. Oh, on peut mettre un sous-soba. On vient mettre un peu non, imbécile à maman yo, a une date pour nous avoir la bêtise yo, on veut la bêtise. Mais regarde, attends chérie, quand tu es mon fils, si on mon chéri, pour nous entendre n'engue au long de moi dans la beaucoup nangai, on peut s'en valeur non honneur, honneur on peut s'en attendre yo yaki et pas nangai. Maman c'était bagarre, maman Mireille, ou bien maman na yeko bala moi na yo. J, on va attaquer un jour maman, ngala moi notre cas. Pour ce que je non maman, je moi non pour attendre mon qui après on te divorcer. Mon fils, nangana boya. Nangana boya les bala parce que ma pasteur m'a donné ma bala à l'église. Na boya qui? Na mano linga tirabi non, azana mo bani babandi na ye, faut bazana toujours ensemble. Pour les qui na bolimo na yo. Sauf les qui na bolimo na OTJ, je jure devant les vrais dieux. Nangana boya maman na mais natalaki bosi ya papa na yote ba parents na yote po yo moko saki na eloko te ozaki na rien mais na bi que nous ko na mikie beaucoup ensemble na bolingo na bino po ndenge tozaki ngana papa na ye na zoki exemple tata na ina ngai na bi que non Jilov na Fanny basa ba ko ensemble ba ko tabana na bango basa na kimia alors non mon fils o tindeli nga mwana sanki obenga ngai mosana nzamba keke mama na yo. Parce que les mamans la côté yo, attends la côté la boyété, mais la côté la molimo. Parce que les gens na ngai, yo le mwana ko za bana na ngai. O bengali mwana ngai saki nga maman na yeba. Papa. Ah, tout ça là-bas, tout comme maman. Oui, je vous en prie. Maman. Tu me dis pas que tu Fanny? Oui, bien sûr. Na boyi maboko aussi na kia Fanny. Maman zonga na ndaba. Vanessa mwana na yo. Pourquoi on a bien un d'accord? Vérité, il me tape ça. Pourquoi beaucoup? Vous avez beaucoup dans ma vie. Au moins, il y a la Jilov. Maintenant, des amaladies. Pas d'infidélité. Quoi? Si. Donc, nous devons se mieux sur eux. Ils ont mon aussi.
Maman, c'est bon, je crois. Non, vous voyez qui déjà n'a pas sur réponse. Aucun moment, on a moi. Merci beaucoup. Sauf qu'il est un peu timide. Mais allô, Barney. Bon, cause de timidité, tu vois, nous comprendre que ce n'est que le début. Avec le temps, on comprend que moto Zanae, nous avons bref, nous avons un poto comme Dengue Valérie Bissio, Fandakawa, nous avons mais Kinshasa n'a pas eu de malheureusement, nous avons eu un mois on a vraiment harmonie à la guité. Azalaki vraiment la vérité dans mon alors, comme Balobara vit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Nazan a a trouvé bonheur, a trouvé moi aussi autre pour les meilleurs et pour les pires. Voilà un peu les nations dans bref et puis Nazol n'a sous son pour ta parent parce que bientôt on a fait déjà Europe. Nazolinga Hollande nga pe na poto parce que nga fanda nga te awa ina ika na recherche aluka mwasi ça tombe bien Valérie Betenga masole belé et puis nazomona que mwasi vraiment bongi na ngai oui vie quand il c'est une très bonne fille écoute na boy na nga otaba commentaire belé au fur et à mesure bova na yo mo non ça se voit ça se voit donc nga mo na vandi na yo vraiment na bien très bien et aux avions na ngai to bandi le yote na repesa o mtoba ilo ma bête quoi en plus il est pas la sœur na ngai na ebi que yo za bien et pas za bien on parle un peu tu parles pas c'est pas que non lo baté na yo cure mais lelo mibala poto ba koma mambo belé hein oyekin kunotika peut-être moi si mais bala poto ba koma kana la processus à divorce naza boye oya boye okanga lopango po epesa moi faveur moko bo comme côté pas biso daile na bino bien boye nga nazo kende mais nazo tika mbongo po ba sa démarche que yo landa ngai sikono memo na poto sikono naza déjà marié na memo ça quand on peut mingi mon bali mo ba kangeli okalo pango donc okomindeti propriété privée na jardin privé na au bougete akenda poto ça ba 10 ans okomi ikia na avenue ba génération na union sozo le besoin de réfléchir je suis na pesa que la santé mais na bandé de ce Tinti je t'aime bébé je t'aime aussi je t'aime de tout mon cœur je t'aime mon amour naza pour ça tous en vie merveilleux ngana yo en tout cas eza hasard te de kuta ngana yo Valérie binga mieux mais nabi genzambe c'est assumé déjà oh là là je m'excuse OK pas allô c'est qui s'il vous plaît? Oh, Anifa. Oh, Anifa. Ça va? Je rappelle s'il te plaît. Vous avez un bon de santé? Vous avez un conseil de la guitare? Ambunda binga linga ambunda mingi na oya. Na oya, na luka champion soit bango comme ça na oya wana.
Ok, ça va, ça va. Là, Junior secrétaire, il y a Mbonda. Ça va, ça va. Je te rappelle à tout à l'heure. A plus. Les sols en loba. Chérie, s'il te plaît. Toyoka, il en peut quelques minutes. Mouta autant que ça m'a mis sur sûrement un problème. Faut passer ton yoka. S'il te plaît, Baptiste, on a bien un droit à deuxième chance. Pourquoi permettre un loba? Peut-être deuxième chance, on est comme des retard pour nous dire en amoureux. Tant que ça m'a ramené, donc vous comprenez déjà. À ta baby sauté, déjà, le message est passé. Il s'en va faire ça, il s'en va faire, pardon. Vini. Dis-le. Pardon, tu sais, toi la femme dit calme depuis la chambre. Le colo bandit que je suis calme, tu penses que nazo banga yo, nazo banga yoté. OK, c'est bon, OK, d'accord. Tu connais ma maison, tu connais tout. Je n'ai jamais entré dans ta chambre. OK, d'accord, je te permets. Entre dans ma chambre, fouille partout. Vini, je sais pas au ça nangani Vini, habite au ça nangani. Vini, au ça les dames qui ont battu son sous. Problème c'est ça. Tu veux me tuer, c'est ça. Maintenant, tu t'es là pour faire Fanny. C'est ça, tu débarques, tu veux. Tu débarques chez moi pour me dire que là, c'est là où Fanny. Fanny, chez nous, Fanny, a bien obéi à Ayakinawa. Ce n'est pas un problème. Va dans ma chambre, va chercher Fanny. Vini, s'il te plaît. Ce qu'on nous a Vini. Sinon, je te demanderai à toi aussi de sortir de chez moi. Tu es chez moi. Ok? Tu n'as même pas le droit de crier sur moi. Je ne peux pas sortir si ça Fanny. C'est ça que j'ai dit. Ok, si Fanny n'est pas là, tu ne sortiras pas d'ici. Oui. Ok, d'accord. Entre dans ma chambre, cherche Fanny. Vini. G-Love. Regarde-moi très bien. G-Love, regarde, je sais pas, Vini. Ce que tu as fait, tu l'as pas dit. C'est le roman. Donc, Colina, tu vas faire depuis que j'étais enfant. Tu vas me faire quoi ici? Je peux te cogner sérieusement. Vas-y, fais-le. Avant que la police ait à Rosoyo, vous avez à l'agonie ici. Ok? Je te dis, écoute-moi, Vini. Ayosul comme tout le monde. Au monde, non. Nabi Malatika Fanny. Fanny, ça a été, c'est pas? N'est-ce pas, Fanny, ça a été, c'est ça? Réponds-moi. Ok, écoute-moi mon frère. Vini, regarde-moi. Vini. Non, regarde-moi s'il te plaît. C'est bon. Vini. Nagangi mingi. Alors, ce qui est là, au bali. Et puis, moi, na bala Fanny. Également. Oublie pas. Président PC Kibisou. Qui fait un bout de raté. Yom to pesa qui est. Et ça qui n'a été. Je crois que tu m'as bien compris. Luka makambo yango eye. Oui, comment kasiko. Luka makambo mona retour. Nazomona oya koyebisanga na yoka te parce que pas songa na joie na motema na nga. Na lisolo na betelo eza mwana mwasi yo. Mwana mwasi nde moto aza cause ya ba tension na bestomanga na joie o na ilaka kutango te donc vieux n'ira kufa vieux kutekuta bwi azaki kumtoza ata bwite s'il vous plaît roti kabiso s'il vous plaît bon tika ndenga côté équipe ndenga robima peut-être mabole et puis dernière chance aux luka sopa na mate dernière chance ezali pa na nzambe donc senga ozongela frère na yo parce que linga vraiment na mouvement ya solo aventure oyo osala ngo na yo moi. Je vous en prie. Je disais quoi? Ça va? Très bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Peut-être mon aboyo, mboa, lili, Même pas. Ok. Moi je t'aime. Non, je t'aime bébé. Ah, je t'aime de tout mon cœur vraiment. Tu es ma vie, tu es tout pour moi. Donc, n'habite dans le bas. Nzambe vraiment a sunga biso na bolingo na biso vraiment. Nabi ça sungi déjà. To bota ma passa. To sala république.